Modero tika maminge ni kimia. Tika kobimisa bakanda na yo nyonso oyo bokabwana na mama ya bana na yo na mami ngendi. Mami ngeni pe aza na ba ex na ye. Na ndimi te ba ex na ye babimisaka bapake na bamakangu oyo baboyana na bango to oyo bazala na bango. Ndenge yo omemi mami ngeni tina eta oyo ya sante. Modero eske oza komona to oza komona te. Mami ngeni ndeko mwasi na sante ya boye ozoleka olobela biso. Eske makambo zoloba eza bongo to sante na yo etomboki pona likambo mosusu. Likambo nini eza koleka? Modero olingo boma mami ngeni to ndenge nini? Mami ngeni alingi koboma yo modero to olingi omemisa ye mokumba. Likambo nini eza koleka? Oye ningolelisa papa robo. Oh papa robo kolela te yonde mutolela rando. Bien sûr mena lingaka makamba boye te moko akoma kobela boye to moko akoma kokanisake alingi kotika biso na lingaka ngo te. Pamba te mami ngeni aza na bana fwa koma koko amona bonheur ya bana na ye. Modero pe fwa zala toujours calme, concentré pote apesanga eloko yonga na lingaka. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko mibali mwana mwasi olingi kofinga mwana mwasi problème ezate. Nga napekisaka teke basi bafingaka bango te. Napekisaka pe teke basi babetaka bango te. Pamba te bango moko pe bamipekisaka te. Me mwasi nyonso oyo aboti. Mwasi nyonso oyo aza na mwana moko ata 5. Tangu oza kofinga ye boye, ozo finga na mwana wana, ozo finga na bana wana. Mwasi nyonso oyo aboti, ataza na mwana moko, ataza na bana 5, ataza na bana soki ya ndenge nini. Soki oza ko maltraite ye, ozo maltraite bana wana. Modero likambo nini oyo kosala na mami ngeni? Pasi nini yo lingo monisa bana 5 oyo aza na bango? Bana wana ata yo muto bota bango te. Melinga ozala na susi ya bana parce que bazali génération ya lobi. Bazali futur ya lobi pona mokili oyo. Linga bana bamona esengo koleka oyo biso tomona. Linga bana bamona esengo mokili oyo ndenge biso tomonaka. Linga bana bamona esengo mokili oyo bavivre ndenge mokili esengeli. Zala na susi ya bana. Modero. Tika kofinga mami ngeni boye. Tala sante na ye emati. Tala mami ngeni akomi azongeli bakisi oyo atika ça fait 10 ans. Mami ngeni alobi yango na munoko na ye. Soki azongi boye ezali pona yo. Mami ngeni asengi mwana na ye ya liboso na mosusu wana. Alingi azala na bango asambelaka akoma koko pote azala na bango. En tout cas ezali losambo oyo biso nyonso tokosenga yango surtout ngai. Me modero yo na mami ngeni bozali ti lelo ata bozana matata ata bokozonga na te. Mais pourquoi okosala ye likambo ya lingi te? Kanda ya mama mwana na yo, mama bana na yo obokabwana to ndenge nini? Modero nani alobino penza foko sala boye? Po mibali mususu soko oza na kanda oyo pasa na vi na yo a couple oya komamika ngo na makangu. Pourquoi pas makangu amamiki yo pe oya ex na ye?
Eske oza mobali ya liboso o babenga na ndako na mama bana to na mwasi na yo ya liboso to mwasi oyo bobota na ye? Oza yo te. Mais pourquoi kobimisa bamisisa boye na bamakangu na yo? Obimisi na oyo olobi azaki makangu na yo Manuela kitoko. Osasi. Olongwe kuna olobi Joana, okena Joana, osasi. Bongo misusu sikoyo osasaka bango ndenge nini? Poko monano etangami te mosasaka bango ndenge nini? Po mami ngeni alobi tango bozana ye obomela ye ba relation. Osasa ye kosasa modero likambu nini oyo, comportement nini oyo, rankini oyo nini oyo. Nyonso kaka po mwasi ya liboso, mwasi bobota bana akabwana yo to ndenge nini? Eloko nini ezostinda yo sala boye na ba makango ozozwa? Bamakangu oyo ozozwa sikoyo to basi ozozwa sikoyo basali yo nini? Bazalaki na likambu nini kuna ya koboma libala no? Ata soki bazalaki bango te mutu batindaki babengano na ndako, bango te mutu batindaki omema vinde ngwana. Modero likambu nini omemi mami ngeni tina situation oyo? Tala mami ngeni alinga pike crise ya mutu aza na problème ya motema. Tala mami ngeni akomi ba perfusion kaka chaque 2 semaines 12 jours. Oyebi te soki ozomema ye wapi? Motema eza moko, motema ezali monteri ya nzoto. Modero tika mami ngeni kimia, tika kimia. Mami ngeni ndeko mwasi oza souffrante, oza kobela, tika koganga, tika kobeta bamesa, tika kosala makambo oyo bamunganga bapekisi yo. Mami ngeni ndenge oye wana liboso ya kamera, eske eza penza ya solo modero mutu amemi yo na eta oyo ubi oza na basusi ya makambo mosusu? Mami ngeni oza randonnette, ezala makambo ya Nzambe tango olobaka yango ozangisaka rando te, ezala makambo ya fondation tango olobaka yango ozangisaka barando te, ezala soki likambo nini ozoloba ya bana ozangisaka maloba ya rando te. Eske mami ngeni ndenge sante na yo ekomi na eta oyo ozosala yango po modero afingi yo, po modero azolobela yo to olingo memisa modero mokumba? Mami ngeni opesi biso motema pasi na makambo ozoloba. Linga ezala verite ata na mombala moko, linga ezala na libanda ya rando, pamba te eza likambo ya bomoi ya moto. Mutu nyonso alinga rando na wa alinga rando te, akolinga te aperde yo mami ngeni. Surtout za mama ya bana oza yo moko te. Mami ngeni likambo nini, eloko nini ememi yo liboso ya kamera? Eske po kaka famille ya modero yoka, batu bayoka modero makambo azosala yo, tos likambo mususu ememi yo na eta wana, to susi mususu ememi yo na eta wana? Mami ngeni kanisa malamu pe linga oyeba. Mami ngeni naza na duti te na makambo oyo oye koloba. Me mami ngeni yo tango oyaka kolobaka toyebi oyaka toujours na likambo mususu oyo pe oyaka nango. Me naza na duti mukeke kote santé okokosaka nango. Naza kondimela yo ata na 100% te, me nazondima makambo oyo koloba eza bongo. Me mami ngeni fona utiliser pe mwa ndambu ya duti na ngai. Eske olingi komemisa mokumba na modero to te ndenge nini? Olingi komemisa e charge to ndenge nini? Eske mafinga to makambo modero azoloba yango mutu ememi yo na eta oyo ubien ndenge nini? To masusi mususu mutu ezomema yo, to makambo modero asali ebimisi yo makambo mususu eboti basusi kote kuna obombi yango to ndenge nini? Oyo eza likambo ya pasi, batu baza ba victime eza kaka bana batu ba inosa. Bana papa liboso tango akendaki bana bamonaki neti bamanke eloko moko vi na bango ekotikala lisusu ndenge ezalaki te.
bana bayekozwa papa mibale baboti bakomi na bandeko mususu basali famille papa mibale akei bana balobi vi na biso etikali lisusu bongo te bana bakende boye bazonga boye bana babotola batia place boye tala bana ya bato bavi baza kovivre tala biloko baza kovivre sikoyo mami ngeni na modero bolingi botia bana bato lisusu wapi bana vie koma ndengwana koleka kutu mwana ya shege ayebike nga nazanga papa na mama naza kokola eyemba soki nani me lelo yo bana ya mami ngeni bana kaka mamwani likambo nini oyo mami ngeni na modero bolingi bosala nini na bana bolingi bomema bango wapi na makambo yoyo modero likambo nini yo muto za bonne santé likambo nini mami ngeni yo muto za na position boye likambo nini obimaka na media okanga kanda obeta mesa makofi olingo lela na miso batu eske modero penza sali boye to lingi otiai mokumba eske ego pesa spectacle mbala moko oza souffrant to ndenge nini po souffrant maladi oza nango penza mesikoyo likambo nini eza koleka en tout cas mawa mingi mawa nazana likambo koloba te kaka mawa bien sûr nazana mawa na bino me rando ekosila te rando ekozala kaka pamba te rando te mutu ememi bino na eta oyo bino nde mutu bomimemi na eta oyo yango wana bopesa solution ya malamu na bana na sokisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.